Pourquoi tu as bien voté qui cette démocratie déjà ça? Oh, azolo parti qui mboka. Nana cheki chef d'état-major rwandais. Kabila te. James Kabare nani? Chef d'état-major, on est normal, bilo ba congolais, chef d'état-major à la rwandais. Nana pesa qui armée na biso à mboka ba rwandais nani. Et pas Kabila. Si quoi attaque au Kosa, Ono, Rwanda, Uganda, invasion, pour les mots pour la mboka na biso. Comment la mboka wapi? Parce que la poste en mboka na biso, c'est pas dans la mboka na bango. Et puis ngana zali Congo na côté ka jamais mboka na ngai. Jamais na côté ka mboka na ngai. Cette démocratie déjà ça. Oh, azolo parti qui mboka. Nana cheki chef d'état-major rwandais. Kabila te. James Kabare nani? Chef d'état-major, on est normal, bilo ba congolais, chef d'état-major à la rwandais. Nana pesa qui armée na biso à mboka ba rwandais nani. Pas Kabila. Si quoi attaque au Kosa, Ono, Rwanda, Uganda, invasion, pour les mots pour la mboka na biso. Pourquoi la mboka wapi? Parce que la poste en mboka na biso, c'est pas dans la mboka na bango. Et puis ngana zali Congo na côté ka jamais mboka na ngai. Jamais na côté ka mboka na ngai. Démocratie déjà ça. Oh, azolo parti qui mboka. Nana cheki chef d'état-major rwandais. Kabila te. James Kabare nani? Chef d'état-major, on est normal, bilo ba congolais, chef d'état-major à la rwandais. Nana pesa qui armée na biso à mboka ba rwandais nani. Et pas Kabila. Si quoi attaque au Kosa, Ono, Rwanda, Uganda, invasion, pour les mots pour la mboka na biso. Pourquoi la mboka wapi? Parce que la poste en mboka na biso, c'est pas dans la mboka na bango. Et puis ngana zali Congo na côté ka jamais mboka na ngai. Jamais na côté ka mboka na ngai. Zoba Zobicien. On a servi à Kizengicien. Zoba. Ici, le modèle toujours seka. Surtout nomination uti kosala mawa na ebisi bino likambo munene boy. Na batato biso considérer ba un jour ba président de la République. Ba komi na ba ranger bona ba F base. Ibala ba pius mwa bilu. Oh likambo munene boy. Tabe. Ba komi na ranger bona ba président pius mwa bilu. Baba Zaiba. Batato yo.
Oh, mon bête raton, ma président de la République. Bosso, ton tata, bon, y'a pas vu la parler, ma. Là, le chef, Bosso. Là, le chef. Bosso, chef, quoi? Bosso, chef, ma casse, l'icolo. Eh, mama, ton tata, kuna. Oh, pardon. Habitude, na comme banga na bino ba congolais la banzela pour ba dangereux. Le peuple le plus mauvais de la planète. Ba trop dangereux. To koti makambo itali remaniement bato esika ba koti na kati ya gouvernement pona isali malamu. Tunande président ayebiti na nini asali yango mais pona ngai na libanda na monibwe. Équipe ya kaletikali abakisi bato baye disons à Kundu à remplacer bato baye ba démissionnaki pe abakisi bato mosusu ya makasi baoyo bakoko salisa mboka na problème ya est moto lokola Jean-Pierre Bemba asalisa na nini ayebi mboka wana malamu. Jean-Pierre Bemba ayebi Uganda malamu, ayebi Rwanda malamu, ayebi Kivu malamu. Po abundaki ba côté okuna abundaki en tant que rebelle abundaki en tant que armée loyaliste na lobby soko siko lobby ke mais ça tundu ayebi mboko okolobaka ayebi yango en tant que agent des renseignements on les expériences na lobby Bemba lelo yo azali richesse ressources humaines pour na biso akoko salisa on va expliquer yami balé Nyamwisi ayebi makambo maza koleka kuna ayebi président ougandais ayebi président rwandais ayebi ba réalité kuna ndenge ezalaka bango mibale bakoki kosalisa te solution eza ya mboka bakoki kosalisa te tozwa solution bango bazo bayebi ndenge nini babundaka pe pasi ya bitumba ezani baza kosunga président azali soda te aza auti na parti moko pacifique donc moto wana président asungami na Bemba Gombo asungami na nani Nyamwisi na bokasi boye bokoli donc tu peux espérer kimia na est après mise en place tokoliki ate boye bo Jean-Pierre Bemba bozongi bo Nyamwisi ekosalisa mboka pote pasi wana esila noki to banda mosala mwa développement ozala bino boto kitasa démocratie déjà la kitasa oazino bateki mboka nana ateki chef d'état-major rwandais Kabila te James Kabare nani chef d'état-major on est normal bino ba congolais chef d'état-major azala rwandais nana apesaki armée na biso na mboka ba rwandais nani ezali Kabila siko aza kokosa ono Rwanda Uganda invasion olingo botala mboka na biso kobotala mboka wapi baza na posa mboka na biso te baza na mboka na bango epe ngai nazali kongo nakoteka jamais mboka na ngai jamais nakoteka mboka na ngai ozala bino boto kitasa démocratie déjà la kitasa oazolo bateki mboka nani ateki chef d'état-major rwandais Kabila te James Kabare nani chef d'état-major on est normal bino ba congolais chef d'état-major azala rwandais nani apesaki armée na biso na mboka ba rwandais nani ezali Kabila siko aza kokosa ono Rwanda Uganda invasion olingo botala mboka na biso kobotala mboka wapi baza na posa mboka na biso te baza na mboka na bango epe ngai nazali kongo nakoteka jamais mboka na ngai jamais nakoteka mboka na ngai